Merci beaucoup. Toye concert à Cabo Sete, ya mandaté, ya maraïté, de concert à les padres. Moto alegi bango nyonso. Ezate yo concert boche tonon taba ofele quiz périmé au santé bazo le rona poto kimo na kisasa. Concert à les padres ni kaboronina. Ah eza ya boyinda, donc tala Ferrari. Après c'est ni président betika tout. Voilà, merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Ici Capito Messano, on peut savoir nouvelles les informations concernant le padre Ferrego, la plaque tournante de la musique congolaise. Akuna Matata, Nengi Mama Lanita, la gabonaise, surnommée Mikolo. Vraiment, je vous dis un grand merci et puis bon dimanche à vous tous. Nous sommes devant Olivert et Sigab, le padre Abeta concert. On a entendu le 23 mai. Vraiment, déjà là, l'ambiance, elle est tellement bonne, Bah, musicien, bah, partout, bah, Zoya déjà au Saranti. Mido illustra bah, image, bah, parking, bah, musicien. Ne, bah, Zoya vraiment. Aujourd'hui, c'est le jour tant entendu. Concert Eza dans quelques minutes, déjà, concert Ezo Banda. Et Sigab, vous allez savourer avec la bonne musique. Il y a le padre, déjà, vous allez brancher, bah, palais, na bureau partout parce que bolanango en direct sur Emergence One Télévision. D'ici là déjà na benga ba intervenant na biso ba ça la ba interview des ala raka. J'ai dit un grand merci à vous tous l'équipe présidentielle dirigée par Maman Fanta Fofana, Bibisha Umoson direct des États-Unis, Motema Cédric Makela, Naomi la japonaise, Naoli la perle rare, Maman Madi Wembo, propre établissement, toi maman, vraiment on est ensemble avec toi, plein de bonnes choses à vous tous, Maman Lanita la gabonaise. On est là déjà, Namoni déjà Gouvier, soldat Mbodi, soldat Papa Hervé, tango nyonso Zalara, Nabiso vraiment, tango nyonso vraiment, je vous dis un grand merci. Comprenez, nous sommes en direct de Kinshasa, boulevard du 30 juin. Voilà, en direct, il y a Oliver déjà, Gouv le Gaulois, soldat Mbodi, Pessinga Moukongo, on a bien déjà Gouv le Gaulois, nous sommes en direct sur Emergence One Télévision, déjà la chaîne qui vous fait rêver. Nous informons en temps réel. Bonjour Gouv le Gaulois. Bonjour Tariq Ngango Lelo. Tweet. On n'a pas perdu. Voilà. Zolanga un port nouveau modèle. Bamona ba peto donc ya sarana tête oye lelo to bage bembe et bemba musique et vous allez ya mutute mais to beta dikobi binomo bo mona mindele nde ba ko ya no ba to mwindo bandi o yate mindele na mindele. Oh eza ba bilenge avant ku ya casino de Paris. Papa, le muta qui mate. Ferrari ça liboso on a sur les pas de zone cortège à Prado comme un lobby cortège à Prado cortège à Range Rover cortège Ferrari de zone on ba mo to kangi ba photo nango papa avait déjà yaki déjà tali ville qui cortège à Prado ya ba Range Rover pourquoi quel est l'on makambu to ça ba biso ba Call of Ville bango ba tembe na les pas de ce que to lakisa bango ke ah on ndema makambu ki lumbuki na matekita zelo ko mona mamto ça le biso to beta chanteur mutazo yemba de voice so batu mususu batiki déjà matanga baliko ya kwa mbrier batu beto no ba concert ba UPI no ba UPI pe na Kinshasa ba zakali soute batu balingi nde ba chanter ba UPI ba zakatende za te batogi mo bana ba 2 ans ba 3 ans na kati misika mo bana na ba koya te tala lelo to sangisa toute génération confondue lelo donc elengi ya concert lelo ya ligue les pas de mo yembi face na biso boye ba meloma na bonne musique face à ba gauloise ba gladiateur et ça là esengo biso déjà to ça déjà na Kinshasa parking eza ko tonda so na zo yeba te c'est que na zo mona ko kende ti eleke ko bank et que na régal pour na zo mona niveau ba tout déjà ba kuna déjà c'est kangami siko na asi ba kale monsieur ko telema na prince na boulevard po na zo bisayo lelo to za ba to ba zo beta na avenue de la justice ba ba justice a musique zo sala ma lelo oyebi na avenue na bango kasi ba poli pe sur avenue de la justice tala buzoba bazo bosa na justice eza na ngambo na biso to kitisi ba procureur na musique lelo to laksa muta to tuni di kobi papa ba Kardashian to laksa so faire rigola ni kabolonina na lingaki à travers cette émission tout ça là un message par rapport à ndeko na biso ya Goma
au volcan et comme les bango vraiment hein moi message de paix on peut soutenir les padres balandara les padres Amri Hassani depuis Nord qui voit bien qui biso vraiment hein nous sommes des caires na ba stati na ngana tia ngoto za na bango bazo traverser ba moment moko difficile ezaka ya volcan teme ba guerre ezali donc tout le monde na ba donc biloko ezoleka na wana eza kitoko te ce sont nos frères baza bandeko ya biso to komona ba mama baza wana baleki baza pe na posa ba kola mais tout le temps ezaka masasi tout le temps bazo kufa moi image wana ezo sala bien te on est ensemble na bandeko ya moni lelo pona ko compatir na bango to ape na concert tozo benga ngo akuna matata ezali pona ko compatir na bandeko na biso ya est wana yango moni pona ko compatir na bango boyebi bandeko na ngai na est o tobosani bino te o eza koleka lelo etali ba congolais nyonso nzambe yo pesa biso richesse bavanza banzebelaka te yele Pardesse moura la police botika mungu na kota teo yango wana nzembo wana jeto chango donc en fait les pas des asala qui ba chouette d'œuvre pour ko lela na bande ko na donc nzembo nezo rappeler ka batu union offert azana ngo bolingo offert azana ngona batu bazana SF baza ba congolais donc lelo bande ko bazana banda ko babenga mana ebike déjà bande ko bazo to kota ba live bande ko bagoya na ebike sans plus tarder na ko bossa na bayo ya ngaite na bossa ni mauvais sebadol baléou la les Suisses noirs na pesi mbote mauvais sebadol ba petit no musala toujours to zak déjà sur le terrain to yoko sokola terrain mais pas déjà tu ko lekana aleki kana range ko faire ba benga ngo kende ko so ba tu yaka na bango mais on a ki makin kaka aki ozobatu maman yo dengo te kilumbukila kanda ke bonne ba moni yo ka monter réel ya ba to comprendre ngaza côté so ba tu ba okita déjà na mindele na ba tu mwindu yango na bisi fait na Tyson qui vit là bozana no ya ko sepela lelo mwana na ko lela aoza kao lelo mwana na ya makele la za kao to bete kao na musique pa bi ko yemba te faut chanter sur le padre unité de Mezi Moyembi des voice des master voice donc vous comprenez le padre ndé mozali c'est donc na pesi mbote na fait na ngai passa c'est bosombe bossa Paris yani kayenga to zali déjà maman m'a dit wembe qui présidentielle baza déjà on a pesi bienvenue Rossignol les mannequins de Lyon tout ça déjà on a quatre na pesi Joël Mouya on a mutu na ngai Saka Joël Mouya Alain Kembela dans le terrain Alain Kembela garçon de disque tous années na disque ba golo baza awa donc et vous allez vraiment elengi donc ba golo lelo ba golo niveau mobilisation ezali awa et ça l'engel lengi ba golo ba yoga biso donc tout nga question eloko ni bosa la publicité mais bozo récit ba ke belé le bingo to créer wana c'est ça tellement fort yango moni créer ozo créer donc ngai et sengono ngai li le to récit donc na très facile ba comprendre na bango lumière ça côté à faire na pesi mbote na yani kainga la mon invisible vient ngai papi chomatembele bo garçon papi ça pour chef de vie to zaki na vie ba bi kuto pesa ki ba petit na ki toko merci mon vieux ba solo malasi ya kusakana te abi lelo bona bouteille champagne papi ça pour chef de ville to la maman m'a dit wembo représentant ya équipe présidentielle ya maman Fanta Fofana maman présidente azala rabongo na maman bibi chez Umoso le premier direct des États-Unis Cédric Makela na mopanzo mona Naomi la japonaise Naomi la perle rare to zala na ba to zana ba Shada Polesha to zana ba maman Eliki Tenge to zana monsieur Christian Arnaud de Makumba to zana ba Shada Polesha donc lelo zoka collier ko papa zo bo peto na bien awa ngana ya katelo kwa bata fulu la milinga ngulu akapelo ko mona batuté biso tala biso bo sola parfait to lati bien to za kitoko voilà donc lelo za ko yinda na pesi batu tout ba tala gouverner le gaulois lelo bilenga ngeli les pas d'abimisi batu suna moyi les sel muta fungola kinzela ya osala concert na moyi ba coordonner ba ko sala ba mama papa ko tega pour ba biso ba mise beto ko bongola bouté ko moyi voilà pas da bongola bouté ko moyi lelo batu tout ba mbote les pommes ba betina ba sala matanga ba betina ba sala bibembe balela bibembe bali ba ya ko vova lelo to laksa bango to beta na cadre ya kitoko miziki lelo eza mlikambo mabele les padres za quinoa to laksa ga o eza banga eza maindombe te ezali lola bate ezali nini te ezali kichasa donc lelo ezali kama mabele oyo yebi fe regola na ebite lelo na ebite na bela ko lobate na pesa ka bato yanga mbote yo bato tout batali déjà rigolo
baza ebele bato baza nde ebele napesi bato tu balingaka couvre les bola fe nanga Seba Dol baleula les Suisse noire motema ya mama Esther ya fondation Lilac napesi yo mbote mingi mauvais Seba Dol napesi yo mbote Tyson Kivila nakoko bosana te Enrique Sekera napesi yo mbote Yani Kainga la monnaie visible ya Trésor Pembele Arnold Matiki Ova napesi bato tu batali couvre les Gaulois napesi ba maman nyonso to napesi Sainte la Mignon napesi yo mbote koto ali pinani nabotani ebengo na Turquie Pamela ebengo na Turquie ya gola napesi yo mbote napesi bato tu batali couvre les Gaulois boyebi kaka botala émission na ba Esha botala ngo na ba émergence botala ngo na Ave Maria ekozala ke un coup une flamme lelo. Voilà, merci beaucoup. Un coup, une flamme, Gouv le Gaulois. C'était en direct sur Émergence One Télévision, sur Ave Maria également. Dans la chaîne, surtout partenaire, au message dans la Neptune. J'ai dit un grand merci, Nabino Nyon, surtout, vous avez branché par-ci, par-là, au message dans la Neptune. Vraiment, n'a Simote Navena, Alain Kembe, la garçon des disques. En direct de Kinshasa, Vazagina Petit, plein de bonnes choses à vous. Et puis, bienvenue au signal, le mannequin des Lions, Joël Mouya. On est toujours ensemble, hein. Gardez toujours votre position, car Ville et Ningani, les padres de Makambu. Merci beaucoup. Dédéa, Marc House. Bonjour. Boni. En direct, il y a les DEA, donc chef, directeur artistique Marc House. Marc House, les jours tant entendu, il y a un commis. Ouais, je suis zéro. Moi, zéro. Et comme moi, moi, zéro. L'impression années de mon parking, mindele. Ah ouais, ça musique moro universelle. Dans Nenaïb Sabatou, que je suis des nuances à la musique, à ça la musique moro ils ont occupé mon une de thé, mon délété. Donc, Motunio, ça soit, et puis, la génération. La musique, il y a aussi nos frères qui font genre moro ya musique, moro tomsou, il y a bana. Il y a génération moko moro boye songolo pakala. Parce que bien, Jésus de nuances fait rigola. Il y a sigo à ça la symbiose, il y a ba jeune, ba papa, ba maman. Bampakadon asangisa bango awa tout le monde soye au coup ta jeune azobina toute génération confondue. Donc tant to banda musique to ebeki biso moto no ba jeune mais bando lo ba faire ko la beta musique ba papa po bando so ba odemba bena don ya kilo wana donc bando o raso monango ke ba yeba politique na biso te to ebiki toi ba jeune tant aux jeunes moninga no jeune osade influencé par rapport ya homone lengé. Maintenant, musique est au Kabola, bakolo be bado consommango et ça là batutu basa libo que si kama yango moni musique à Jésus de nuance fait rigola rien à dire so koti na kati au monde ba papa ba maman ba jeune au monde mindele au monde ba métier là au monde ba mwinda ngolo donc kuna cocktail et ça kuna osakana balobi vie capacité artiste ba monde ça les amuki boyo buka Oliver Tite. Non, Toto on dans le village Temba, dernièrement, ben Abiba Sagibino, Toto on dans le village Temba, et puis, place Wana, et là, mon nez m'a cassé, ah, Kouné Mela, Rabé, Tebela, au Sakanate, et puis, j'étais mort, Tebela, Bakima, on va bêta Kunate. Donc, nous, le baguenon, le roi, on s'appelle ça, Batukuna, tout le monde peut y aller à la place, mon repère, mon sous, tout s'appelle Sabatu. Donc, le le baté, to bêta, tout est dans le village Temba, tout est en Oliver, et puis, ah ouais ça va que non tout est carré musique na beta c'était ah bifé ça te tout est le kolangulu te ntabate ah tout est carré musique oye ole chichouage ole kitsalibaya ole litaka ole ma mère chemise ole regarde-moi bilo biso do teka ah bifé te ya rendre concert so pesi mbongo ba ka te le kolangulu ke na ndaku ole bifé non biso do teka ndulu différence voilà tout est carré ndulu Marc House bande ko na biso ya Goma ba bengi pe Volcan et Tungisi Bango Kuna. Ferregola, c'était parmi les premiers artistes au Ayembara Nzembo ya Pepo na Est, précisément pour la bande ya Goma. Les lots Volcan comme les Bango, un message de paix par rapport à ça. Message de paix, et ça que non, bande de Ronabiso Bana Goma. Dieu merci, tout le monde va fongolé les Bango frontières et pas bas voisins. Va fongolé les Bango pour Bakota.
En tout cas, Nzambe a prêté une main forte. Les locaux n'attendent la mouki. N'a moni que non menace wana penza et diminuer pendant donc capitale et ninganité par rapport à ba o esalaka ya ba liboso de panzara ville na biso Goma. Talaka Goma wana Miami na biso ki lelo. Oto la fière mutso moni kini ifa ke na mona Goma amona be talaka Goma. Avant ça atterrissage au kengeli ba tout le monde ba vert, ba bleu, ba rouge. Yo moment na décor moko pena environnement moko bien urbanisé. Donc et ça là, ils sont passés. Et puis les padres, ils sont bikaka. Aloba, mon sapiment, c'est un problème. Nous sommes tombés au passe. Donc, passer au bandeur, nous sommes on est touché. Ils sont tout touché. Je suis des nuances. Tout ça. Nous, mon ami, car on est dans le balantier, on a esté. Aloba, mon sapiment, c'est un zoki. Nous sommes tombés au passe. Ouais. Passer au bandeur, on a tout ça. On peut bien sauter. Voilà, merci beaucoup Marc Austozo, ton minke te tigio déjà parce que concert bientôt lingue banda. Ah, merci. Okay. Merci. Voilà, vous comprenez que nous sommes en direct. Il y a toute une équipe ici. Vraiment, vous comprenez en direct, l'ambiance direct. Bah, Missy va tellement ébélé. Mi de poussa na buena zwara, na zwara tchele les pas lobara. Hein, na zwara ba Missy. Mido approche donc. Vous comprenez que nous sommes en direct sur il y a Oliver et toute l'équipe Ezawa. Télélé. Bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Ouais, très bien, grand pote journaliste là. En plein boulevard du 30 juin, les padres, les lobos de sa ville. Ben, précieux année. Ouais, ben, précieux Zara, que tout est bien parce que nous avons un leader il n'a jamais joué. Donc, le leader qui n'a jamais chanté les faux morceaux. Le leader qui n'a jamais chanté les faux morceaux. Ouais. Donc, on a le leader, on a bien un grand chanteur de mon pays. Il y a Moukolo, l'équipe Bango. Viens, on a ça la gentille, là, ça la poisse, la bonne, vous mon tel que donc voilà. Télélé, Sangono Panzani Makasi, les grands chanteurs, surtout un télélé. Jamais de rôti en télé. Bon, papi, ça va singa sur côté un télélé. Chef de ville. À ça, les locaux, moko, va comprendre qu'on a télélé. Ouais, donc. Des marques aux Marambo, donc des Tamba. Biso migoli zara mon ansemi quoi. Molobel na biso quoi. Donc li kaswate la lili ou namai mais jamais koko masukalie. Katika yene femme de luxe. Papi Sapo, Richard Sapo, chef de ville. Yayan Selele. Mesir donc, DND Maramo, donc tout ça. Merci beaucoup, Nselele. Un message de paix par rapport à peuple congolais, Mobimba, na Est, Volcan, Ningisi, Batou. Vraiment, c'est quelque chose d'autre déploré. Message de paix, na Bagolo, Nyoso, na Est, na Goma. Déjà, ceux qui ont yo qui viennent ça là, bien, na pas par rapport à Volcan. Message de paix, ça là, bien. Ouais, message de ça qui basa bande konabiso. Paso ba mona biso beto na ngo makila na mai nde mona bango osali nzambe asunga bakonza mboka basunga basisa makambo wana sila po bato bazala libre ya kozala ka tamboli azongi ndako alambi ale ameli alali pour bango baza libre baza à l'est baza déranger tout le temps donc masasi kokufa mama boka ko tout donc ça fait mal vraiment au cœur. Quelques salutations également. Ouais, salutations na ngezara qui na pesimbote na Papi Sapo chef de ville en direct de Kin. Bon séjour à mon vieux Papi Sapo chef de ville. À bientôt tout le monde en a. Roméo Ninja bon retour à Kinshasa. Alain Chakoupé ou à Pewaston Belgique. Bon retour à Kinshasa. Naoli la perle rare. Linda Kenzo. Béra de Prince des Amounda Yada Dangwaban fils Kélé le général. Dadi Mavoung, donc avec tous les chéris à Paris, il y a Bruxelles, il y a Suisse, je vous aime beaucoup, je suis là. Voilà, merci beaucoup Tchelé. Plus 243 89 222 11 26. Plus 243 89 222 11 26. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Ensemble, Tiena Kotanakati. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Kitoko. Déjà, bon message au bêta. Le sous na moi, bino bo pesi marambo. Impressionneuse année Oliver en plein boulevard de 30 jours. C'est bon, marambo déjà likolo, les padres likolo makasi. Si on tourne on a marambo ba moi boye, pour na marambo ko bena likolo. Jésus de biso eza musala. To inde awa mimi
koyemba les padres maintenant zoyemba na ba fanatique na yeko yango eloko mo zo le gamo quoi ndesi boyo boyoka ba meilleure chemise mais na bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise obebisaka Natacha rouge à lèvres na yo il y a des ans nalingi danso yo tobina ka chérie na mona yo obemba la moko azaku comprendre mon yao ezali kolo makasi toko sala ba chanter autotune te azate ko chanter mo aux alano musicien te ba commission musicien on a chanteur zo mona biso ne doya so moni podium il y a les padres mona bena ba musicien ba chanter mais équipe mais so tel ne ba orchestre msu ba tusu tala msu avimba msu adimni orchestre faut dans ba taille mo limite ba chanteur mo limite et tala pena âge yo za dana ba 50 ans mo beta na biso ezati biso za no ba tano ba face neze mambo za déjà bien bato ba lingaka les padres Jésus motayambo balbi papa Ferrari so vandi no mona eloko vandi wa ezawana azaka da musique Oliver lelo bazo comprendre yo mozo mona ba mindele ne bazo yaya dans ba belé ezati yo yebi sko ba yebi que valeur musique les padres tant les padres alaki bango loko ba yebi que nini ba kozwa na matoyi na bango na ba parler na bango lobi ezandeni lasko ni mbunza yebi Cherika sa mon vieux balobi Mimi qui j'allais bounder c'est moi ça pembe babi venanga che adolungu André Gazaï babi ba venanga etongo babi le prince Monseki petino nel kaye quoi babi mabeli ga babi les padres les padres akosani mutu moko laskoni mbunza atangio déjà mais héritier Mobiala soda donc héritier Mobiala soda de la part de Tielele héritier Mobiala babi na bosani ote babi odi le salibaya babi base na ngai les amis d'Anel Kana Angola na pesi no bambote belé quoi monde entier Paris Anel Ka beti absolument comment les supporto kabwana le moment sur les padres quoi pour na biso le photo yo kaka mamba les padres ndesna ko yelo sur le plateau du désir na mi bonzi na bosenga na yo yoki sanga bilengi na befe nango bato étrange au milieu de mon jardin na sibiba souffrance à sentiment babi tokata muko na wazali. Voilà, merci beaucoup Anel Ka, c'est un grand plaisir. Fais ça numéro de téléphone. Numéro nanga et puis c'est ya Willy Mouchen quoi 090 27 25 D plus ya Willy Mouchen 090 27 25 D qui toque. Voilà, merci beaucoup Anel Ka, c'est un grand plaisir de nous en direct c'est l'ambiance du direct, beau comprendre que nous sommes en plein boulevard du 30 juin, en plein Oliver. Je vous dis merci et puis restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Merci. Excusez-moi. La présence de DG Polo déjà avec mon libou noir donc bon on peut nous simbi bena jet set donc
moni bango moni les padres donc mis sur les padres ni balé en haut quoi. On sera déjà à la propre. Là c'est Sili plein à craquer. Nous avons obligé de malibanda pour faire une mission. Donc nous avons 5 partout ici dans Hollande. Musique est bien. En tout cas, tu vas regretter par rapport au monde. Plein à craquer, mindele, congolais, bazali. En tout cas, on n'a jamais déçu. Si on a une image, quand on a ça va. Est-ce que Boloko toujours? Est-ce que Boloko toujours la pointe? Fiston frappe. Tu sentis déjà la présence du président, moi tout est bien, mais en gourmand, donc c'est grave. C'est la bonne mode. Le leader sera place pour faire sentir le leader. Cortège, tout le monde n'est pas de hasard, on est premier ministre, président de la République. Ah, tu vas aller morter. Tu vas aller morter. Mais quel Gerson a arrêté sur un il faut sentir. Il y a Congo tout ce qu'on a fait, les pas au capital de la musique. Donc sur un il faut sentir. Puis les a inondés, donc la musique est bête déjà. En tout cas, il y a plein de mindele, à ébélé, tout va y avoir les pas de bonne musique, surtout il y a ville. Puis les scènes la ville est propre, la musique peut faire la propre musique est bien. Il y a même pas ébélé, donc vraiment en tout cas, m'a fait ça bien. Papa, tu as un concert à Cabo, c'était un mandaté, un marai, tu as un concert à les padres. Moto legi bango nyonso. Et ça c'est un concert boche tonon taba ofele quiz périmé au synthé bazo le rona poto qui mo na kisasa concert à les padres ni kaboroni na ah ça go yinda donc ta la Ferrari. Après mon président betika tout. Betika tout. Angu mais zoamia donc somo. Lelo mutako kufa. Soki ozalaka pédé, ozalaka na problème ya voix, vandanie ko yemba te pour les portes à Kongumba, yo mabeza ya italo l'hiver tombé pour les padres. Est-ce que pour na Cabo c'est oyabo? Ba jeter au manda, au beta boy. Pour ça ba jeter les padres lelo pédé oko kufa. Mala poto ngana olobate. Parking yango les padres betika tout au monde ma moyali. Donc la tiki pot parking sur la place les Gaulois à Loma. La disalanga parking bon mon aga. Ya biso eza kapela te na Gombe biso miziki weza barbecue te miziki ne na kati na eza batu lelo mutu to kanga di kobi lelo ngala na minya koloba te parking yoloba na place ngala loba na kotiki na ba image ne kolanga saka na image na place ngala loba e kosala bien bande ko bozwa ngala ko kende zwa ka image ba comprendre nani ne mngolo ville so na ba image ya ville
bakomprendre ke nani nde azalaka mokolo vite oyebisa bango bakolapa lelo soit parking apres tokɔta no na kati bakozwaki lunguki na biso mokolo toyobaki mwana wana kozwa kao lelo okei papa ngana na poto zolanga parking osona moto ya sécurité solanga parking nakozwa longa te nga parking kaka sola parking baoya solanga bavelanga bamarke tabo baye batubeli bagangolo bazawa solo ya leki lelo tobai mosala ekoloba na place tolo oloba nini te parking oyo esawa kindoki oyebisa bango mokolo kichasa ezaka ya fere atuna bateke umu atuna kindoki délégation de délégation tokoti koyamba papisa po chef de ville yebisa bango ndeko nanga ndenge eza botomoni déjà tema déjà bota déjà wana 4 ans sans album par rapport ya par rapport total 4 ans sans album réussite totale tobetaki te même ligne tobeti autour de la piscine tobeti na salle même ligne tobeti le millionnaire tobeti na Chetemba village lelo toza na Oliver tombe 4 ans sans album tozokomona batozwaka basema oyo ozatika na idéologie ya peuple na ye narumba nakotoka koyemba nakinawa oya asala ye kongo mpo akende kongo braza mpo eza mpe kongo sema keta boye wana biloko kati mama bakufa nango na te yango bonjour ça va bonne santé tomoni oyo na concert ya ndeko na yo moto atikala na rumba na mikolo fe ekola chisitenia tomoni déjà ozali banda bapesa invitation bien ozofota bien na c'est un ami et il peut soutenir parce que oui, nous avons préparé Harmonie qui n'a pas Harmonie dans la dynastie. Voilà, puisque nous avons en première avant que l'eau fait la élu d'Alger. Ah, Tozana Boulevard. Makambu, Jésus des nuances. Concert et sans invitation, car la plein.
Merci beaucoup. Papa, soit image Tana. Image à cortège. Soit cortège. Cortège, là-bas, KO, ici, ça tourne. Là-bas, KO. Soit image au cortège ou à l'écart. Merci.